botala la vie au finga i kofi au sali erreur oye pananga au fingi kofi mais ngana kofite ngana onkra na mbio na mafuta sika nazali phénomène spirituel ya mboko toute l'histoire na yo dans quelques temps tout le temps autant soko sengi pardon te olala na mabelo bando subana bilamba pe okosila ti ba moni ndenge zosila je m'occupe de toi Dieu va s'occuper de toi pour songa na modiro tu vas mourir dans quelques temps ozana kata mumbeka du respect à mon frère parce que si tu continues à faire tes bêtises là je vais m'occuper de toi et je m'occuperai de toi mais ndenge dia na livre na mabonga nzambe wa déjà en danger si tu te répands pas na lobi nation mobimba boyo kanga monde entier pour boyo ba prophète la fille là j'ai laissé sa vie entre les mains du Seigneur Jésus. Yé moi si moko auto buka na makolo en accident. Afinga kofi. Avec sexe ya mama kofi. Lelo makole buka ni. Etikali yewana. Oyo soki oyo botanga mais il y a à préciser biso par rapport à baso ça dit que yo mutoza ayi bato balilaka makasi na bibembe bango ne barabandoki azo ayo te pas incriminé un grand homme un saint homme comme Charles Lesi bakoli aite papa baliaka muta peut-être soki ezali ata Roger d'accord merci Vincent et bonjour. En tout cas, nous sommes dans les regrets. Il y a qu'à perdre un grand homme de notre Soloba, pasteur Charles Lesi. Il y a Liboso, Tonito Yeba, Akufina Nini, prophète. Bon, pasteur Lesi, bien. Belara, depuis 4 ans. Tout ça là, tout à Kenan et Poto, a commandé bien. A Zupe Mukanda Nae. À Zuvenda Konae, à vendre dans moi. C'est pour banane à Londres. Tous les enfants, au moins 10 bana, 11 bana, en Londres, Bangonyos, Bassina Mbaye. Alors, tant à commis, il s'agit que vidéo nous coûte à Soukezali, on transmettre en haut. Il y a une semaine à Téi, il y a bien l'église, et puis à Sali Live, à Zongendako. Bon, après, Ayoki malaise. D'être fatigué, tout ça. Bon. Moi, ce n'est à trouver en normal. Deuxième jour, fatigué, bando matin. Troisième jour, a piqué crise. Quand on a piqué crise, je me mis dans l'hôpital. Non, je me mis dans pompier. Pompier, mais mon toit est affaibli. Il est affaibli, ma casse. Et puis, il y a pendate. Je te l'ai mis. Dans la commission, bon, et là, comme c'est le qui est que au moins ce qui mutabeli, il faut qu'on ait un médecin à contrôler. Bon, présence d'esprit de la réalité, bah qui est mon hôpital. Dans la commis, il y a une complication, bah côté comment. Or mon délai n'a pas tout se dire à sa côté au commun, c'est difficile. Na tongo na ngodo ba côté na 3h à dimanche. Et puis lundi, l'après-midi, médecin a bengi petit frère nanga et puis que yaka. Donc albia a bengi biso, a benga et puis na milon il faut la vie à koufi. Quand on comme l'hôpital, l'accès qui vient à koufi. Donc pour annoncer biso un problème, mais quoi annoncer, on a en pleine émission. Na équilibre TV, tu as en pleine émission, na a 3 émissions na salle liboso, na moi va bengi nga pembeni. Ba annoncer. Est-ce que na 4 émissions on a continué l'émission, on a continué 5e, la qualité, 3e, on a déjà déséquilibré. Donc, on a aussi ces émissions, il y a équilibre, on attend aussi ici. On a retrouvé, donc il est vraiment dérangé. Mais au médecin Ipsibino, diagnostic nini ba ememi na liwa et ali crise cardiaque et puis ça la crise cardiaque et puis manque de soins na vidéo sali ozolela au lobby c'est votre père oui torozo moi ba intimité bozaki na obino mibale si vous pouvez nous parler un peu de lui de sa biographie puis de votre relation c'est votre grand frère mais c'est votre père. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un caméraman à la bonne zambe.
Botami d'abord ndenge. Tobotami na peso historique. Tobotami 11. Après papa papa moko maman moko. Papa biso a déconnecté azaka la moitié moko. Maman botibino 11. En tout cas maman makasi. Ouais. Maman na botibiso 11. Papa la maman bazan vie to ba kufa ba on se. OK. Nani aîné na biso aza moitié. Azan vie. Azali en vie. Donc Azan na Bandundu. OK. Donc so ba libanda. Donc baza vraiment tu as 11. Yaza 40e, Yoza 40e. Nani? Charles. Ouais. Yaza 3e. Yozali. Ngana za na simalanga 2 personnes. Donc Jean-Marie Lessina Arlette. De Yoza 9e. Bien sûr. OK. Donc Ngana en Souka. Donc papa Botibiso à peu près 11. 11 au lobby. On a 11 wana. Tous on a 4 garçons. Na 4 garçons za Charles Lessi, Roger Lessi, ngai na Jean-Marie Lessi. OK. Donc na ba fille, ya liboso Véronique, ya mi balé Mathilde, ya mi Sato Charlotte, ya après Charlotte Romani moko akufi. Romani on a kufaki. Et puis au fait Charles Lessi azali passa, moko akufai. Après Charlotte Romani Aimé Arlette. Voilà la côté ba fille. Biso plus. Donc on a compté ba kufi na ye na ba kufa kala ba kufi wa misato. Te ba kufi 2. 2 dans votre quel roi. Il passe à passer Charles na grande sœur na. OK, dans votre quel roi 9. Dans votre quel net 10. Te bozaki 11 au lobit. 11 11 kufa avant. OK, il passe à passer Charles tanzo botama. Même ibale ba tika biso. Voilà. Et na rotala bino presque belé. Bozaki basala nzambe y compris na ye mon papa ngo yaki ndeni na famille bo se retrouver bino so ba prophète ba pasteur tout ça histoire bien peut-être en fait papa Zaïna est catholique, c'est un homme d'affaires. C'est un grand homme d'affaires à côté d'Ambiso, donc il peut, s'il y en avait 3, il est premier. Il était tellement riche. Bon, non, maman Nabiso a une prière. Famille les a pastorale. Il y a des pasteurs, Kabouli, pasteur Kimbangiste, il y a des pasteurs et à réveil. On a côté non, on nettoie à côté un des enfants. Il y a des pasteurs, bon, via Zapia. Au moins, il y a un peu d'opportunité, au moins, un père spirituel. Alors, donc, biso nyon c'est ça qui est au côté de la culture. L'église n'a pas maman de maman. OK. Côté papa té. Nane dans la côté papa pour na côté petit séminaire. Mais Nathalie na soka qu'il faut libales à la tende na kimi. Na kimi parce que et comme côté tu avancer comme donc il faut balater banini ngabité. Ngana o sentir eloko na libalater il faut na zonga na ngaka na église normale. Donc tu zingolu au travers maman. OK. Et puis il est qui a papa, il peut pasteur. Côté maman ba pasteur. Mais côté papa mi waza ba kimbangiste. OK. Ba onye so ba pasteur kimbangiste. Côté maman, tous en une partie famille une partie baza ba kimbangiste, ba pasteur. Côté mususu bazali ba réveil. Donc né à partir pas ya réveil on a noko na biso za côté ya biso. Azo apprendre biso nzambe ne goût ya losambo et côté libiso. Sauf pasteur Charles. Yaza o sambela. Na bandu. Yaza o sambela te. Il lokola papa aza mbongo, c'est lui l'héritier de notre père. Donc atinda na Lumbashi. Akenda na ba domestique tout. Atanga na Lumbashi après tant asisinde aya on a grande sœur Mama Rose. Donc on va bénéficier na mbongo ya papa. Papa na biso ayeko kufa na 74, 73, 74. Wana ngana za en 3e primaire. En fait biso bénéficier té. Ngana Roger to bénéficier té na leki na Jean-Marie to bénéficier té na Arlette. Donc le reste à likolo wana batangi bekola bien na nini tout ça ba sisi ba classe na bango et puis appel pastoral eye wana. Et mu pepe wana sikoyo ya ndeko lobaki ke ye muta memayo na nzela lo sambo parce que bino bando ko kinena na église mais ya zaki na makambo wana te. Mais tant le biki yé muta asala ki yo kota makambo. Tant ya komi awa azu musala. OK. Abandi au travailler. Ana Kishasa. Ana Kishasa. A comment travailler. Voilà yo ki na no église normale. Na église normale, t'es prophète t'es. Frère carrément. Frère normal a kenane ka église lelo boité lobi ka ndengwana.
Yesu ko ayo kondimela pena nzambe mutali boso pendo ya vraie conversion chango pena ya solo atiango ya solo tango ya ndimi amemi biso nyonso de ya tika ya zaki roi moi liboso na kati sa famille pour oui ye mutali boso papa ba charge papa ça dit ye mutabi a récupérer biso to koliawa grâce nae na mama Rose Lesi na mbale po papa tinda bango université na Lubumbashi beau-frère Azali médecin vétérinaire yé pas bando sala maman Rose agi maîtresse donc tant père a koufi bon arina toi il a besoin mbongo mais il a obligé à commencer enseignant pour assister à classe passer Charles Siko à Silisa na oya opesa ta na opesa nani nae aye ko si ça aye ko travailler en agriculture et pas secrétaire général Bewa paix à son âme azali secrétaire particulier nae azali secrétaire général agriculture et développement rural tango aye comme stable a bengi biso azali na secrétaire à Vieux Singa Uju à travers la Vieux Singa Uju ape ko longa yo musala wana tango azu musala wana aki formation na Israël nde kuna ki ko sakola Ngbanda bakutana honorer Ngbanda nde wana sikoyo tango azongi Ngbanda komi mokonzi aner tango akomi mokonzi aner a ndé n'époque wana ndé na période de Mobutu ndé ya komi conseiller spécial nae conseiller nae ndé à partir wana ndé biso nyonso to bandi ko sambela nga meminga parce que je me souviens mokoloma uti poto aye après tout bilamba nga penga Bible en tout cas Vincent na fachaki na niveau moko na ibse carrément sorcellerie aux anango parce que tozo kende Lubumbashi ba tozo kende université tozo ba diplôme ba point mbele net ngabo na diplôme na za lauréat ba usko yo zwanga na okende Lubumbashi na olatani opesi Roger valise abilamba opesi batutu ba valise abilamba ngai leki na yo ozwinga opesi nga Bible Bible za na victoire Bible za o ebeli très bien comment yo ko pesa nga Bible ndeni tu comprendras ça un jour. Voilà, il y a déjà pasteur. Oui, il a pasteur. Premier pasteur dans l'histoire, on a l'histoire. Il y a des frères. Mais premier pasteur dans l'histoire, c'est Lekinanga. Jean-Marie Lesi. Ok. Ou à Paris. On a été en écart sur 3-4 ans. Il avant na butuka bonza mabengi. Tout a bruit, mais tout le monde a été. Quand il y a Paul. Jean-Marie Lesi, tellement servir ngai tout. Ah. Na tongo petit à la mandiote. Kakaboui. Ba miracle bando salema alors ngape na ko momona ke mwana no ndaza sorcellerie parce que comment ya ba namba na mo côté ya ba miracle wana nga zéro nga elote mulimo te na omona elote ndevi ameminga na église il pas à faire autant na Gombe tanga ameminga na bongo li motema na 80 wana vie déjà ça bongo na motema avant 75 ba période ba 78 déjà comme déjà serviteur de Dieu mais ça passé et là to benga na ba berger OK azui dia ko ça l'église ndi abandi église mais leki na ngana nde mutazai premier pasteur après ngana na Yolanda na Yolanda Roger azai ne ka organisateur un homme d'affaires ba nini tout ça na oyebso nini Roger comme motei na obetro seka makasi donc Roger yo koma motei yo benga maraneni parce que petit frère no Jean-Marie ezara pena galali azo yo kamia ezara nini ngasiko ba meminga na église ta ba meminga na église mon frère to ate et tout chenga mais les aïna une vraie conviction où il n'a pas quitté mais na convertir tolo ba 80% moi gauche droite ezalaki alors tango toye vie logique eleki moi c'est au kota nanda côté copine était masangate donc okoki kokota retardé ba era prier bien pavé ala na jeep to si vie jeep oyo toke na même ba maman ba pondu côté on a des voitures na jeep pesa biso jeep toke na ngai na lingi na mbongo toke na ko zwa ba maman ba pondu wana mo ba biloko côté ba nsele kuna to ya ngwa biso to zwa ba ja de poche bien lisumo eloka l'état donc Sengar pied Oyo a même ba serviteur rebelle awa et il a mené le réveil beaucoup ici tant on comme en area éloge nae donc au fait c'est un peu ça né na après 2 ans pour na briser étape après 2 ans na koki pression oté
logique eza jour moko boye mwana komolinga mwa azwana copine moko sikoyo na koti na ya kata ndelo moko boye soko ye na mwasi okweya donc nga mpe tokendaki premier jour Roger azali kobima na leki ya quartier moko boye nga nakebimisa fi wana toye na ye ere toye na ye vi akangi biso aoyemba na nsima aoyemba te apesi biso mbota ke nga na ro ebagarre na mi yo moto omemi nga na biloko tobandi bituna na nzela fi anaki après ngai na yanga ya tour nazwi kopine na nakodisela kata ndako boye nakwei fi anaki mais tipo wana ndoki oyo aza na nini ya puissance nga bete na okoka awa te nakimi nazwi bilamba na nga nazongi intérieur nazongi bandundu ntango nakomi na bandundu nasalika une année moins d'une année ka boye na bacamarade tozomela namoni oncle na nga wana ya paster wana aye abandi kote yanga ayebisi nga bidelesi mambo alobaki na bandi olela ntango na bandi olela na bamasa na mbi bon oyo alingi alanda nga na église kokoma na koti ka na église mpe baza bandi obima tipo aya kotala biso na église abi aza mwana nzambe c'est un grand prophète a mutu monene ya nzambe nde na koti wana apartir ya wana nde sikoyo baprie mpo na nga azwi nga toke na mboka moko boye tosali 1 an na zamba ye directeur aye mokonzi kumboka wana alors aza coordonné baekole a mokonzi alors ye azali neti mwa riche ya kote wana mais amemi nga na zamba tolali na zamba pendant 6 mois aoforme nga bible. Qu'est-ce que la prophétie? Qu'est-ce que c'est le don de l'esprit? Qu'est-ce que vous les journaux que la besoin? Comme un prophète, il faut une formation, il faut un appel. Té, n'a qu'un appel, mais si qu'on a azori antenga, wana nukutu ebimina nuté. Mais de 80 à 82 na zaoté. Na té abena begiza minene. Mais conviction oyo na kina ngo, ezaki na nuté. Nde ta on na 82 wana a former nga na vandi su na zamba copine mususu auti kuna ayeli ngai mbisi ya mai nzombo na babiloko tokuna na se ya matiti kuna na zamba mo moto akomona te mpo na bimi na nsima tina akoti forêt nakokutana ye aki na moto pafana ebaki na mbongo baye kotike na Vespa na ero ya bavespa ntango tokomi wana mwana mwasi wana mpe nga liboke na le na se nanga mpe eloko te na bibonga wana na bapriere donc ndenge eza na yo zonga kaka oyo aye kozwa yo okima tozonga ngabe ngamu nakomi na nzambe boye yo memanga su na lipengu ndaki kokota tokote na prière pas prophétie ebani prophète Denis Lesi yo za prophète batangi komba fia owuti kobima na fi boye olembisi boye bozali na air boye bapesi nga bilamba fi wana bapesi nga air tokutani nga mona ngo suspect ngabe comment on peut avoir trop de détails comme ça à cette histoire ici là non mbalamon mai binga na miso na mondo ka pumpepe mo ngai na bambani na bandi ko mona makambo na bandi ko yok de oncle na nga ero na ya bi voilà tu es le baptême du Saint-Esprit lève-toi mets-toi à genoux ba tsenga à genoux ba bandi ko prier pour na apôtre mon père azaiwa ba bondeli pour na nga na zu baptême no mona makambo clair na matsuko ko expliquer bo moni na pesi détail na bino na kati awa to na papa mo ana soseleri na kena kangi na bemo papa soko kena simanda ko na yo passer no konanga so bo tia tembe bo beta nzete na likolo à droite ya tabana eza ye azo contrôler o bake ba beti ye côté akwe na mo mango ya série nde pesa ko le baninga wana après nde abali ko encadrer nga qu'est-ce que le ministère prophétique qu'est-ce que le don de prophétie nde afongoli ngwana esili na kima classe nde azongisi nga classe tant na zu diplôme na yebo ezalaka ndenge nini ntango grand frère no Charles Lesi ayokaki sango wana tole bokutanaki sikoyo ayoki sango wana bibozongisela ngai ya nde sikoyo bayozongisela nga atiki nga mateya amoni démonstration wana ye aza mpe kana oka berger aza nanu pasteur wana komi na église akomi na église sur les pas de Jésus ok ntango akomi na église ayoki nga bamiracle esalemi wana bino na minute oyo amoni mpenza leki na ngai abandi kodiscipline nga abandi koforme nga wana sikoyo yo pozo samina niki okomi sikoyo roi membre église na sur les pas tozalaki ebele ebele ya bapasteur oyo babimi lelo aza na bana ata plus de 1000 oyo bakomi bapasteur nde wana nde sikoyo atindi biso Lubumbashi nde de Lubumbashi toévolue ti nazongi boye nde na bandi oteya na bakayange place oyo
Dominique Ngoyi bauta azaki chef intercession wana nga nazoteya wana génération na ngai suku eza génération ba vie tambu bato baoteya na ba Serge Fididi ou azali na ba groupe prière wana tozali mama ba campus pour Christ ba Muchipai ba frère Oton ba nani wana ba mama mo misato o ba place SP aza wana ba SP église wana ezaki ba mama mo misato ba charismatique nde ba bima wana na erwa ngata on azoteya papa Ngalasi azana na ba docteur wana nde yaya teach frère teach moi musicien na bozene 8 ndenga nazoteya papa Ngalasi avandi boy. Et à quel moment yo moko monaki ozwaki message ko que faut longa pas ya grand frère na yo sala ya ministère na yo moko. Alors na wana sikoyo soki na tei le haut et les bas pendant ko réussir mapenda ko déclencher ma campagne te. Alors il sali que na traversé moi désert. Papa PDG moko azalaka na Kingasen na rue Tembo je crois 78 comme ça. Azayina papa ou azaka premier université Kanza professeur Kanza basai ba faire na papa na yemta PDG avec oluenga ne ba luaka mutu que non ya ko fungola l'église comme yo na puissance bisakoli ba guérison miracle ya ko fungola l'église mais yo mozala pasteur ngai nazaka mokonzi na ya hotel na nga tout ça afutanga $300 na $200 carburant net moins 500 apienga voiture apenga villa moko nanga malupa onenga na zavanga et grand frère na yamba ondeni bon grand frère amonaki ayoka bien on va récupérer nga leki quand même na moni suka komi stable suko ta on a komi kuna jour na butu moko bona loti to corriger zaiko ngana ye o corriger zaiko zaiko ya na rep biso na ye to non notre hôtel tango to corriger zaiko masase bando beta ngana ye to kimi beta to kima mutuma bendinga na kati habitala arche ya no leno yango bana koteya donc ndenge na mona ki ndepe na kutanga na motel tango ba benani nga bon na tongo na comprendre que temps ekoki nde na ye papa na mbibo papa temps na ekoki fona bana musala nzamba la kisinga to corriger zaiko peut-être un héros wana nzamba comment la kisinga ba lien na ngana ba musicien ya we politile lo donc moi je crois que ba lien na ngana ba musicien nde place wana nde sikoyo na yepsi grand frère papa na yepsi grand frère abi leki no se rebelle alobi nzamba pese vision agangeli ngabi tina suka yepsi ngano deni si seulement c'est l'appel de Dieu je t'encourage na ko gangelo mena so parce que azai mutu mo soki alinga biso pe apesa biso discipline tunga amemanga tina ba ner ba fimbu na kota kaso mona papa Tshisekedi wa muluma na ner oui na inde na ero papa Tshisekedi wana na ba 78 ba ne wana na beta su 2 mois na kata kaso pona bongo la moteba lisusu po yo na moni on dirait ozoka na yoko bongo lomte madangini ozaki adi yazo mona bonaki courage moko boye donc na lingi makama minene banzele te banzele puberté oui na l'exai moi puberté kana ba période wana entre 80 na 84 mais moi puberté mais sikoyo ye azolinga bongo te ye vraiment soki azali catholique papa ozo azali catholique baba c'est Charles vérité parce que na mona fiancé na zo ya bo abengi biso abi me papa oyo na kolongola bilamba bo na vani bo limisanga mais asimba tanga te o il faut ka jura libala ngana kimina nga ti fiango akimande papa ya viesinga mo akimana alors ce qui fait que er wana ngana osama ba nani nga azo linga bongo te ya lingana la pembe na ipo a gérer nga na bise ya yanza malobi nanga abi bon ça va ngana yo vana pona biso na yebo eko compliqué nga na yo vana pas ya fille-moi au travail comme domestique et pas naïe et pas na bango ndé na zuma mousse na ngana tio na papa na pienga mbongo apenga mousse na ke ko fanda wana na souffra ba prière na teki biloko tout na sa pas tout na teki na tika lika na veste na oya jour ya liboso côté ya na li papa na bomika li papa mo boye ya bien na télé en veste mais na hôtel na ba fota bongo gardate yo kate oyebi ke fait ça na witi musika fait ça tika na lia na mela papa abuki ngai papa oya kufio yo kate oyebi ke Vincent na ye na tika na $20 na louer salle biloko tout bon instrument ya te lokola bon instrument ya te nga siko na ke ba yebisi ngo defa mutana instrument
des fois wa moka musicien en tout cas na keti na ngirigiri na keti na ngirigiri na kutapena des fois atelenga bi wa c'est éviter de dire abi ba yebsanga ozoya instrument nanga eza $400 par jour fa 3 ndeko sa campagne c'est 1200 na bi papa nanga na fin aseki ya $20 aseki abi na louer salle catholique epesinga baban na bakiti camarade atananga pe déjà fikine asali biso moitié prix bilamba ngo natekaki nyonso epesa ye nga so $200 sikoyo nateki tout natekaka na lipapa tout ça abi yo pe olamu est-ce que des fois oleka tala wayeba susu ayebaki ezala yo oui parce que jour oyo tula mbomba balaki tokutana ye wana ye baza ye wana tokutani na héritier de Watanabe donc à se rappeler abi pasta et puis ayebi nga très bien pour tokutana alors ce qui fait que ayebsinga bi non pona nzambe na pesi 3 jours na combi gratuit garder mongo na yo kene nango oza na débit quand ndenge bandeko awenge balobi asoutenaki ye c'est un gars qui a un bon cœur apesinga 3 jours instrument ofele apesi combi na ye aller retour sur dosi campagne ezonga natia carburant na ye na instrument natie instrument na salle nakei kolata nalati veste na nga na komoya naki na modérateur te nazwi camarade na nga mbuta chank kasoma motel mais azali mwana pe apase Charles Lese nazwi ye na bi bon omodéré alors ka protocole ye moko kaka ye nani nazwi 2 voyous moko ya motel baza bafumel de chambre moko azali musulman moko azali nani na bilobosala protocole na sécurité ndi na banda arche wana papa na ya boye plein à craquer nake kodefa bakunda sister na orchestre la grâce defa nake defa na bango na bi na rien bobeta na suka na opesa ta transport mais un jour nzamba otombolanga tokolia na convaincre bango na orchestre la grâce ndambo bakende pa motombo o bakoma soki ça iso voilà bango wana donc ndambo bazai wala kati alors bayet plein nga nazoya na lipapa na nga na veste kokoma nakomi na coin ta nzamba na ngai kokoma nakomi na coin kaka ya à 20 mètres ya salle mwana gouverneur wana abengenga Équateur abengenga biyaka abi ya na nga uti pota autotindela nga 2 valises na opeso moko to ataye moko zwa veste 3 sur 4 vestes wana na 3 chaussures ya lézard oyo lata na longoli bilamba na kaka wana na lati mais pauvreté ezali na ngai na kangi valise na bite so la tiki tant on a eu de prière tipo ta mususu a changer esprit na zu veste na ka na koti pe na kate na kangi valise na memi yeso mo moté ya zo na valise lizu na kata la donc na komi ba ba ibesika to udite na yeko cha valise kana coin wana sécurité pa ibi musalate azui valise atie kana coin ya bato plein à craquer ngana chaussure atika papa on azo lela na yote na ole ba miracle salimi na niveau moko na sima na ngai ya salwana il y a un numéro 2 ya Ozefrem azayowana ayukinde na olela na mateya na bia wana ebite soki lobe na oya koteya kaka po tala ba boy mate toucher bato tant na bimi na futi batike ya banani ba mise bake ba moni espoir ye to kanga mbongo to pesi bango na sakoli petit moko ya voyou akomi le prophète Hugo ifaso ayi di banda aya pa beta ngai yo za otia biso ba trouble la motel na sakoli pa ka pata banda koi nzama délivrer bana mo bima na Michel Lukusa o ayemba wana baza batu oyo ero wana bango wana orchestre mokili na kata motel ba jeune wana bo leader na bango wana nde na récupérer ya comme serviteur nanga alors ta on a bimi esimo yenga na kende victoire nzamba bisinga bi kende vers victoire quelque chose de cependant ta on a bimi na komo kende victoire bisimo za yohana taxi bis nana mbongo na ngai tike na kota bo faux tête bima abwaki nga penda na kekoya na se nga faux tête na uti ma prière na ko ma faux tête papa à 100 mètres bis à Covadis ouais ba mapa moko Covadis très bien et nyati kombi wana batutu bakufi mutali bosa kufi receveur wana babi voici comment Dieu m'a sauvé dès la zui taxi naki kokoma kana okoma na Victor Peugeot 504 mozo tourner à grise mais nani de l'esto lukayot tout lié wana babi yo bimi ozu so taxi OK Victoire on a mis frère moko bona na ke Victoire bala ninga patron obenga le patron abenga ngani ninga na bibi nota bia za kana sima ya nani neta on a zongi
to comme pas na bi bon de laisse na ki mateo le litro $7,000 yango zo bilo na tout ya ndak ba la faire mbetu tout na se na soma bilo msulu ngana mwasi na bana mibale to la na se ndena zu biloko na ke ko tsango pa masanga na mbuto ana to ka ba biloko ndena ozo ndako premier vie ya liboso na banda yango donc voilà comment j'ai commencé l'Arche des Noix. Voilà. Et parlons un peu de votre grand frère Charles Elessi. Na ba difficulté nyonso na bando kutana na ngwana apport na ye peneza la nini tant bani ministère na yo. Apport na za conseil. Alors le bananga benda nzelo zo kene yango te. Au sein de l'église mais voici comment on marche. Abisorité au suka mabe. Na yo ki était na moni maman ba botelo l'église Arche. Na bandi susu chômage bana nanga baboteli parce que veuve moko azali na mbongo ebele mobali azaki millionnaire azao sambele pananga sikoyo akufi mobali wana alors atika ba parcelle ebele alors na ba montre en or biloko na ye sikoyo ba bokilo ba famille ba botele biloko ya bombi biloko na pananga non négocier na famille wana to sala disolo na nenga bien ngana za net intermédiaire tant on a ke koloba ba famille wana ba ke zo secrétaire na ngai ba pesi mbongo $10,000 ba bibo yiba biso biloko nde ba yibi biloko ba ke pesa ba alors ba on ba ke na la police ba bi tipo ayibi ba monsieur Sco abimi ayibi biloko ya ndeko na biso ba kanginga ba betanga ba tianga na ba tona ma ya moto pour ceci là nga bona kena makala na ça 5 jours sur 7 jours na makala ba kangi pe motion na la na makala alors noko na papa leki na mo aza juge tant ay olanda dossier ba okutanga wana o passer chez la pisanga de conseil abi omoni ba garçon yoza na bango basala boyi na ministère okofunga na motema boyi tala na yo kité sentiment abi l'église il n'y a pas de sentiment donc cet homme a fait de moi un bon leader. Absinga bouité, abi rejeté, mais yo. Jean-Marie té, mais yo. N'a pas ça au Bible, comme ça n'a pas. Le gars n'a pas ça au Bible. J'attends de toi de grands résultats. L'obéissance paye. Bangan zambe. Et que foutayo, attends les lotés. Ça la fidèle l'ensemble. Ah foutayo. Il s'était acharné sur moi. Pour mon colomotion n'a su le pas, n'a eu $200. N'a zéro sémété. N'a eu une église dans ses mains. Pour l'église, on est baba na lunda banini tout ça. Je m'en a mis Patrice wana mosoko. Ayego yemba ba pambola ki makasi. Alors tant on a silisi, on comme à tourner en offrande, côté on a $500, côté on a 200. Donnez les offrandes, tout ce que vous avez. Le bon côté à 200 na éviter na boaki. Na fait à qui c'est na tia le bon boy la monnaie $5, rien. Na côté papier na passer na bo pia mbongo. Bataninga ba dollars rebelés d'ailleurs on a supprimé de 30,000 pour bana lunda ba yo ba dimba nini pesa ka numéro na yo tina ça dit trouble wana titi aya yepsinga bideni ozo yi banzambe trop voilà des choix na pesa 200 siko OK to tiki 200 nzamba pa mo esibe bitika tana tiki na bimi na komi na kolela na entrée motel fikine na moni mutu mwa azo ke na ngola ndeko ngwana mo babenga bidelesi na lukio fort ça et ça colonel comme ça mais toke na ndako na beniro ne toke apesa na $3,000 nde na comprendre que papa Charles c'est un bon formateur. Je suis compliqué dans le ministère, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans le ministère, mais cet homme là a fait de moi et a fait de maman Rose Lessi, a fait de Roger Lessi, a fait de Jean-Marie Lessi, ce que nous sommes. La famille est commis bon pour naï à défendre bato ebele. Donc ndenge yo moni ya on a bengi père so mona lila yo wana ça dit que na krakaki. To koma na yebi ko za na question na opposer nga mais c'est un père parce que il m'a formé. Motom vi alaxinga nzambe mais yé a pesinga fierté ya koza musala nzambe. Alaxinga talanga na yibité. Tande na ba konzi. Na 22 passeports. On a voyagé partout. Pona batinda a gérer ba grand dossier na mboko. Dossier n'était pas Moussengo pour comment on a la place au monde dans la conférence nationale. C'est lui. Beaucoup le dire papa comme premier ministre, c'est lui. Ba bloqué bel ngana mona ba mala mbongo bo. Appelé dans mon bout. A longolata un katana biyo kufa parce que batoyo mbongo asali lokote. Yoboya pesa ngana zo mbongo wana.
na kati ndambo yoke kopesa ndambo oso batuni kuna et comité l'honnêteté Denis Lesi. Il faut faire attention à l'honnêteté. Ce n'est pas l'argent. Quand tu es honnête, même dans tes générations, bino pas moment de la foi là. Mon makamada donne a monier à côté de Mbanda. Ça dit qui dit Charles Lesi c'est Mbanda. Zamboko Atumba. Ça dit ce qu'il dit, c'est ce qu'il Mbanda fait. So rabi kosa le logo au salate. Mais oyebi que cet homme-là a fait des mondes. Même Basoni Gafuta, même pasteur rébellé aux homonana. Aide nyonso bazwa et pas yangwana. C'est pasteur Charles Lesi. Lesi a amené Mayash, a amené Jean-Louis Jaï, a amené Talingando de Centrafrique, a amené Osborne, grand nyonso wana bayana mboko grâce à Charles Lesi parce que ngwana a besoin mboko yeb évangile et atina yemta opesa conseil to ke nazo tina yongishu aye pas président baga théâtre. Le plus grand, c'est lui qui a la plus grande église du monde. Il y a Corée. Donc, Aya, à Mema, et là, comme on a beaucoup, Yemta Yamba, Josapha Matouba, Yemta Yamba, Albert, Yemta Yamba, Koutinon de Baya. C'est l'air vieux. Donc, à sa grand patriarche qui nous a ouvert le cœur. Vous allez comprendre ça tôt ou tard. Donc, en bref, c'est un père. Pas seulement de moi, mais de beaucoup de gens. C'est que je suis devenu à 100% aujourd'hui. Je lui dois ça. Et il ne m'a pas donné la Bible, il m'a donné la Bible. Et j'ai compris pourquoi aujourd'hui il m'avait donné la Bible. Parce que je suis devenu un grand homme aujourd'hui dans le monde, qui a l'influence dans le monde, grâce à cette Bible-là qu'il m'a donnée. Alors, bien, mais la Bible est koufate. Et je garde cette Bible jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça, le jour où on a la krakaki. La question, 37 ans de vie pastorale, mais tu constates qu'on dit que l'église n'a pas été sous ma capacité, ezalaka tango ceux qui ont année 2000, 2001, 2002, 2003. Qu'est-ce qui a fait ça que l'église est sous vraiment na biso to longaki. Ba pilier na ya force za biso. La pilier ya force za nzambe te. Bon, ya nzambe mena belema. Très bien. Belema on nzamba tiela ki epembeni. Animateur de vision. Ngam na tonga sur les parents. Somi mabele na bapel la tien Zambé Angers. To somi mabele to tongi sur les passements. Mutuna mutu Roger a même qui expertise nae, Jean-Marie Lisa a même expertise nae. Donc et ça là que avec la force comme ça tout ça ba groupe de boton via ba Feli, ba frère Feli, ba moro azai na ngufu wana. En fait, azai na bana ya makasi. Ba Koufape, ba boton via Azana Lyon, je crois ce qui m'borani no moi na oncle nanga. Donc azai na belema makasi. Siko bano ba yesima. Bazana ba makasi me bari na vibration loko la bisoté. Pour bisoto sala nzambe na rage. Alors l'état bisoto bimi, Roger pa bimi, Mama Rosa bimi, Mama Rosa Saliman caché, Roger a sali la révélation. Bato na nyonso ba profiter au kata l'église. Atika yemo, il y a un pasteur. A mutu moko posé. Alors, moi c'est ba travail ministère na moi c'est voilà. Donc ce qui fait et que côté 37 ans de vie pastorale, ce que ça la éloge na yo ko lobanini par la réalisation à part bino batu ya famille na ba quelques membres d'église mais du point de vue bandimi bato balanda ye bazwa temps na ya opesa lito ipe confiance nini oyo bato bako retenir pour bato bako retenir d'abord dans les naissances âge nae a botami na bien na mboka na biso. Nous on ne change pas d'identité. Les 37 1953. Aza papa na biso comme Lesi Mokembo Charles décédé oyo apesa ye kombo ya Charles Lesi. Maman na biso comme Atinimi Thérèse Lesi akufa. Comme na ye Charles Lesi Mokembo. Moi c'est na Chantal Ikwamo Lesi. De les réunions baboti 11 bana. Donc ma fille est belle, ma fille na quelques garçons, bazan bango tout na poto. Abotami na famille a 11 personnes de na autoloba, donc 4 filles, 7 filles et 4 garçons. Na tangi logo ba komo na bango. A tangi école primaire na ye, a tangi yango de 60 à 66 na mbien. A eu certificat a na petit séminaire sikanga pe na zalaki na Bokoro de 67 à 72. Na Bokoro. Aza diplômé d'état à latin philo. Après, à Sali université à Inilou,
à Kassapa, commandant à l'université, à l'époque, de 1973 à 77, à Sali, sciences politiques et administratives. C'est na Inilo. Azaï, homme d'État, dans PCAQ. Donc, il a travaillé dans l'agriculture, il a travaillé dans la sécurité. Voilà. Si Abdel Koti, il y a Boya Guinaé, qu'on continue. Donc, Akenaï totalement l'évangile. Ok. Ce qui est na bandi 80, il y a bandi avant, mais il y a commis pasteur après. Donc, il y a comme pasteur, bisotomi, vous avez dit pasteur, prophète, nani jamais il est plus, il y a plus, Moussala, il y a s'engager 37 ans, à s'engager dans le ministère. Il y a une différence. Alors, la fonction ecclésiastique, c'est la représentant légal, chef spirituel, il y a la communauté sur les pas de Jésus. Où ils sont un peu partout. Et puis, Londres. On a la poteau, place à qui Ezali. France, Ezali, Londres, Ezali, partout, Ezali, Bafri du Bambo, Gebele. C'est vraiment un homme de Dieu. Alors, il est. Azam Mutumoko, d'abord, qui craint Dieu, non conflictuel. Donc, Azam conflit, sans conflit, c'est-à-dire que, à Otikolo, à soi, on a raté, à Tika Kobeta, Bissoté. Depuis à Bogola Motema ou non. C'est un père et un homme fidèle à sa femme. Natanga commune, ce va battre les 5 pasteurs. Natchaka baboyaka, yena mama rose. Natangi rosé les cités, natangi batnuya sauté, natangi ye. Bon, na lobby natangi ye. Boya bato bitumba. Bato les hauts et les bas. Oui, bani. Biso bato les hauts et les bas. La Bible doit combattre. Mais lui là, je peux mettre ma main coupée. Il est intègre devant Dieu. Alors que Sambongoté, l'argent pour lui c'est rien. Et il est aimable. Puis alinga famille, alinga ba pasteur. Sa vie, Moutassali 22 passeports et un voyage pour un voyage évangélique. Il fit un père pour Nabino Nakasi. Donc il avait remplacé vraiment. Il va remplacer papa Koufata Labiso dans 3 ans. Quand les gens disent mais Denis c'est un lobby qui a papa naé. Donc la papa a mouli monako loba il y a meminga na Nzambe moko fomenga. Donc ce qui fait que na reconnaîtra bango nyoso mibale. Alors père nazo lobeza père spirituel karaté mais za papa pour ya zubiso na 3 ans. Ti lelo astoko. C'est ça papa. Papa a besoin de faire. Maman est au koufa, mais mouta beaucoup lina maman na biso yo sona ba. Donc c'est pourquoi je le respecte et je l'appelle père. En tout cas, nous continuons à présenter nos sincères condoléances à la famille biologique qui a pasteur Charles Lessi en ce moment na que Bofandi peut-être en ce moment vous êtes à l'émission Oyo en direct il y a France ou Londres et partout où vous retrouvez en ce moment. Prophète Denis Lessi perdre un grand frère, c'est quelque chose de très douloureux et surtout la place qu'il occupait dans votre famille. Nous, on l'a dit, qui a remplacé qui papa de papa, yewana ponayo. Mais kolela na yo, na niveau ya réseaux sociaux et boti polémique makasi. Je vis même des vidéos, des gens étant en train de vous critiquer. Comment est-ce que Paul Elaya na yo faut au salon vidéo bamsusu basalon okutu le roi mokeri bakomoko imiter ono bandako lela est-ce que c'était première question de bato bakoloba est-ce que c'est vraiment important pour faire Denis Lessi ça la vidéo wana zo lela ya na ye aux yeux de tous et puis façon ano leleli wana et comme le roi moi si j'ai à mokeri pour na bandeko mususu likamote soki ba se moquer nanga nzamba limisa bango parce que pour la première fois to kufeli mutu na âge wana za jeune 67 ans ateyaki na mpeso vidéo ana ochango mona ateyi tosoli na ye jeudi tosoli na vendredi akufi na sa émission mais na butu na kraki na kanisi ependa na 3h vidéo ya na 3h du matin idée na nga liboso tant na bengi Roger akiminga na téléphone na bengi ya na nga to leli na ye to leli abibe. Donc, tant que les kolelo nga na linga to lela na eza o wana te il y a ça lela depuis des mots ti akoya ba crise ba pese ba kisa ba tension nga na fort. Moi je suis pas des gens qui pleurent à part li wa papa na lela te na lele pas maman mais en tant qu'autorité maman ko ta kufinga na osa la campagne na cette campagne sili OK grande sœur na nga na kufa na campagne mais ces jours là
na 3 heures na bandolela comme jamais pleuré dans ma vie. Et si moi je bon a conservé image pour moi ta filmer ngate ngamoko mais ce que limbisa na autre personne en parole Warrior mukonza ba Warrior puis oza président ba Warrior mais bino ba Warrior bazara ya fali toza na vidéo mo fali pour pas otero sala dernièrement na nati lokole o azolo ba bilelo comme o kamusanga moto akufeli ndeko na ye azu téléphone bandi kolela mais et le royal lobby te retrouvons pas na yo on s'est dit est-ce que yena na courage wana aussi na akufeli batu ya na âge wana te ya comme des grandes stars akufeli ba papa tout le monde a peu kofelo midi pas autant ça vidéo pour aller la maman na ye ça dit que batu mususu ba kolisa yo sans papa muto nous a un rapport na été ngape na nzai na posa olela te mais ki na craqué na filmé yango moi je l'ai filmé nga la ta vérité non papa c'est nga kosa na filmé parce qu'on filme il peut pas mona ningo non na filmé na nga moko na po na conserver yango na o mitala nozo lela oui na tala ngo au fil du temps na banda ko tala na kanisa jour wana na immortaliser jour wana po nga lela papa mate na lela kati même na lela kana confession parce que il est en pèse go nozo forcer o lela na forcé j'avais un mouchoir na zaki na mouchoir et puis la clim était dans ma maison na clim na mouchoir je me contiens mais na lela ki po na krakaki yé réalisateur nanga oyo mutunanga ya nzondo azalaki na ibi conserver image wana les gens disent que créer on créer base na liwa ya grand frère déjà mutu a base na déjà mutu base linganga na isa ke lokana yela kanga yango moko est-ce ngana luki base ye yakati na makambo to osola est-ce bamba grave ngana to sala to zuilité akanda to solo na écrire base siko est-ce nga ou bien biso toi la conception à musala to sala basaka blague na makambo ya te na liwate na leli na tindeli c'est lui qui a diffusé ça lui il est là devant toi donc a diffusé quand l'autorisation na yo bisa que publier na conserver ça on va voir ça pour moi on continue kolela bon na lela pendant 3 heures du temps donc ce na bina tselo nyoso na ndenge na bamana ki na base ba nini yo kondima te po wana mwana mutaza ko filmer mais na yé a mais na maloba na po kenengi mwana ma déborder ki pe mukina mobaki papa na yo nire obaki yesu ki nzambe na ba moi ki na bossa na moniro compara ki non nazolela kana na yebi lo na lobaki te mais je ne peux pas dire ça parce que je ne fais pas l'idolâtrie na koko sala ngote non na lobika yo a papa na ça nini suko awa yo OK en bref c'est ça o papa. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir au cause conseiller bateau ba kufela bandeko so kufeli ndeko faut ça vidéo bandolela na repesa moto conseil té mais ils a spontané parce que Rafine Toumalatali na news star a fachelo mabe hein fachelo mabe mais ça sens tozolela yano ozomi filmer nani yango apesi autorisation atalanga qui lui a demandé de regarder est-ce que na so ina sa vidéo na nga na leli ya na nga yé na carte rapport na apesi ngata cotisation. Mais il y a eu des gens qui ont aimé. La présidence m'a appelé à cause de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont pleuré avec moi. Parce que je dois partager mes douleurs. J'ai félicité mon gars là d'avoir fait sortir ça. Je ne regrette pas. Au contraire, c'est pas non. Parce que beaucoup de gens, beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui ont pleuré depuis longtemps à l'Elinanga. Et c'est lui qui est dans l'esprit à l'Elian. Hier, à fin, on a souci moutangwana, on a 5 bon. Yana bon. Hier d'abord, Azana Zamubola Tetu. Akima kima bamabala ti ake aisika ke wana yaka musana nzondo babengana ina nzondo kanda ya nzondo babengana ke yemo ayebi ko prestete nde babengana ke na nzondo o ayebi famille nanga abi famille nani ayebi Olivier nda memaka ye la cousine ya mama Tina amema ye ayene pa mama Tina ngako na yebi ete baboyela musala po ayebi français te ayebi ko loba biete nde balongola ki bazuyete autaki so na loko cheno ya Robert Waoni Afrique bien sûr. Donc aïe, alinga ça ba business pour rien. Et puis ba kebisa ke na ba warrior. Ye fiana. Nana matanga mwena s'occuper na été. Mais soka linga continuer na lela na matanga na ngesile na s'occuper na epia ko kima poto. Parce que abata magala bandako mais ba pesinga sika ya zalaka. Nana adresse na ko publier ngo epa ya ba warrior comme ça ba lukai. Pour community mwana ni après côté sur libala na poto pendant ka tiki libala na kananga. Donc c'est pas normal. Azana libala kananga kima libala. Donc ndenge azana kima libala na kananga tiki bato ba futere mbonga libala kimi libala.
nde aye koyenga yenga awa pe tout ça papa pakokotangela nga bato wana te na soki 5 ya mibali atiki na bana tika nga biloko wana mapapa na sina leli ebele ye soki alukelaki ngai azwi nga te po ayaki alobi na bato ayebi nga na eloko te na mwana libanda te ozokopana na mwana moko po ya biaza na ba dossier ezali ana dossier te nga nde na kinduma na ye nga siku na ba preuve na ye batindeli nga ngo ata 5 atuna maître tura na laxi maître tura ngo akende vérifier par tura asola na it asola maître tura mona biloko na laxi maître tura soka meki kaka na silise carré na poto pe bazoki se kishasa na matanga uko na za matanga mama finga nengolingi beta nengolingi chola nengolingi j'ai pleuré mon frère je n'ai pas honte de ça et je continue à pleurer caméra kutubo za la jour ibimbe ko yana kolela et puis jour to kuna na kolela sukoleka c'est mon père. Il a fait de moi pour y attendre comme moi dans lelo muto asalanga après nzambe zaye. Donc je pleure. Papa, même na mi filma qui ça bien pour na lela yana na leli sipe ba te belé ba mi ebele ba ite ba leli na na sepe na petit a publié ki kutu na OPCK te ye accompagner na kolela mena sepelité pour nga na évêque ya ko imiter ngate en tant qu'évêque mais Alexia on a ndenge ya nani ya comédie mais na sepela ina ngote il faut abandela après c'est ce qu'on condolence normal pour wana et soit kinga ina ndenge ya mokete tika ninga zo imito zo lelela wana mabe ba mito atatati il faut atika berero wana batu ba c'est ya ba journaliste ka batu basale ye mwana wana comme ne soki nani wa sene émission petit Zach la on salaka jamais émission nanga jamais on salaka jamais émission nanga parce que il est parti à toucher partie intimité. Et puis je plairais mon frère. Ils doivent honorer ça. Naïbi que ba mema qui est nagé pour imiter en wa sala nani ba luka ba vie ba luka ngo bote ngana sala ki kolela nga pour na vité. Kolela ngeza ki ba to ba tango ayebsinga papa na publier. Ils aient trop tard. Ba 4 heures tango benganga abi na publier na bia bon tika ngwekende. Et kende et l'accepter batu. Le gouverneur abenga nga pour nango. Batutu balela inanga ça dit permettre batu c'est na comprendre permettre batu ba sango pesa sango oui c'est un message aussi que j'ai donné à la nation que mon frère est mort ceux qui sont venus qui pleurent avec nous ceux qui ne sont pas qui ne pleurent pas avec nous donc bref c'est un message et j'ai pleuré la Bible batu balela Jésus allait là devant tomber Lazare en plein air allait là les gens parlent de bêtises Jésus allait là na croix allait là. Et il a pleuré. Donc, Yesu allait là devant tombe Lazare. Alléli, maina miso. Ezaki ya obata matin. Ce qui est dans la caméra, baba publié. Ce qui est dans les réseaux sociaux, baba publié. Mais prophète, na kati malo. Et puis Joseph, na c'est ça. Joseph, na Bible, tanga moni bande konaye. A côté na kata toilette, allela na ndenge ya muketi. Abata maka. Non, menga pe na lela nga moko. Ça dit que na leli d'abord nga moko et puis na faire pleurer. Bande konanga peut na faire passer un message que mon frère est mort et j'ai pleuré Kofi Asalango ye mwana mwasi moko auto buka na makolo en accident afinga Kofi avela sexe ya mama Kofi lelo makolo buka ni etikali ye wana oyo soki oyo botanga mais il y a à préciser biso par rapport à ba source abi que yo mutoza ayi bato balilaka makasi na bibembe bango ne barabandoki azo ayoteke pas incriminer que un grand homme un saint homme comme Charles Lesi bakolia été papa baliaka muta peut-être soki ezali ata Roger d'accord mais oui mais nalobi na ndenge mabe te soki ezali ata Roger afingi kena le wana camarade na ngai mais mutuka Charles cette fille là je vais m'occuper de lui après matanga je vais m'occuper d'elle pendant 6 mois na ko s'occuper na ye yokanga bien lo na ebisio après matanga na ko s'occuper na ye na ko kine bena tina Paris et na Paris wana na okina na ko s'occuper na ye et puis na tiki na maboka nkolo s'occuper na ye cette natiki siko na livré na maboka Jésus que Jésus s'occupe de lui moi na leli pour frère na ngana oli acha le lesinde biso famille bato bakufa te biso leki au moins na rien bakufa te c'est vrai à comme il a 67 ans mais je ne peux pas livrer mon frère il a souffert aussi dans la vie je peux pas parler de ça mais yé moi na moi
Au moins, mon ningande ma kolebukan, je suis pas content. Mais elle, bah toi pour tout bon calculer date à l'élo. C'est que Dieu est capable de faire. Pour dire ça, gardez le silence, je combattrai pour vous. Na yebi été, toi famille na été, na kuta na vie na ngate, aoluka base na sebalanga na c'est d'abord na laisser. Pour moi ba vie wana zozo yote pananga. Un, na laisser d'abord, yoga patasoni parce que na laisser. Soko fini de laisser olé. Félicitations déjà aux ana mbongo na ngana nzoto na yo, peu aux ana moi biloka olia moi sucré au somi na nzela ya mbongo na nga. Un, aux ana kata mumbeka. Du respect à mon frère. Parce que si tu continues à faire tes bêtises là, je vais m'occuper de toi et je m'occuperai de toi. Mais ndenge dia na livre na mboka nzambe, wa déjà en danger. Si tu te répands pas. Na lobi nation mobimba boyo kanga monde entier pour boyo ba prophète. La fille là, j'ai laissé sa vie entre les mains du Seigneur Jésus. Jésus a lobi à moi la vengeance et la rétribution. Ngai na kolia mutoko Charles ndenge na tana ngindoke yango. Na kolia yende ni mu centre lokola Charles Lesi. Qui craint Dieu. On a péché à la faute. Et rapport nini ya et puis toi famille na été à côté de ma famille à batonde. D'ailleurs famille na nganyo so basiriki na waza na Paris ba olukaye. Nga na tikile kala maboka nkolo. En tant qu'évêque ba pesa bisoka pouvoir moya ko maudire. Mais nga kutu na maudire te. Na lobika na tikile na maposo na maudire ya okufa. Mais nga na on maudire était na tikile kala maboka Jésus na ba ange Gabriel ba s'occuper na ye. Mais botala la vie. Au finga kofi, au sali erreur, au ye pananga. Au fingi kofi, mais nga na kofite, nga na unkra, na mbio, na mafuta sika, na zali phénomène spirituel ya mboko. Toute l'histoire na yo dans quelques temps. Tout le temps autant. Soko sengi pardonner. Olala na mabelo bando suba na bilamba pe okosila ti ba monio ndengo zosila. Je m'occupe de toi, Dieu va s'occuper de toi. Pour songa na mina modiro, tu vas mourir dans quelques temps. Na boy na ngako modiro pour malédiction nga so na salelio o sa se mettre okufa mais na tiki nga na modiro na tiki yo kana maboka nkola s'occuper na yo o mona ndengo kosila na patron na yo atinda ka yo wana ndebo kosila bino mibali na yo na patron na bozo sila lokola mungu na soso po yo koti sisuko na ki patron na yo oyo bimana yo wana na yo na ye bo kende bino mukombo sila lokola mai na mungu ti bosilani kosakana na Charles le cité 5 ans. C'est un mémoire, na mboko, so ba cité ba pasteur 10, ou ba banganzam après ba papa Kelani, au kuta Charles Lesi. Irréprochable. Voilà. Alors, na mettre en garde tout le monde qui veut blaguer avec moi, voilà. Surtout ba journaliste. Je ne veux pas l'imitation sur kolera nanga. Na tia ngona réseaux sociaux pour bato ba lela nanga ba lela. Je l'ai fait moi. J'ai donné à mon rédacteur de choisir, il publie pas. J'ai gardé ça. Parce que un jour, on a expliqué pourquoi on a les lacs. Voilà, merci beaucoup, prophète Denis Lessi, on vous comprend. C'est vraiment, ça fait mal, comme on a que pendant que vous êtes en train de faire votre deuil, il y a des gens qui préfèrent se moquer. Nalo bien. Moi, na patron na bango, bazemi ça na potote. Pourquoi vous défendez en côté? Côté d'angate na bandolo ba mangambibili. Moi, na patron na yo, azana poto. Place azana poto ana. Il y a la fille. Non, moi na ya patron na yi, o ya zo bundela. Asa na potote, bazé misiete. Pourquoi bo gera kiete? Boti nangate, nana biloko, papier c'est ça. Na tie c'est le fait pour la lela yaya. Na pesika moko. Nana 22, na pesika moko. TV comme elengi papa après matanga. TV ekokoma elengi. Na lobby na répéter. Na tiki na mboka nkolo. Respecter la mémoire de mon frère. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Mais par là, parmi bateaux, je veux qu'on a matanga porte les arrêts au fond, c'est-à-dire que nous sommes rendre visite, mais visite il y a Edingwe, Motonangenge et beau type sous makele les makasi na internet. Il y a des gens qui disent que quelle part y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, et il y a déjà des langues qui disent que prophète Denis Lessi bakenda qui sait pas Edingwe. Mais yo contredisent rango là aussi s'exprimera pour la c'est le kuta mais babi façon il y a s'il vous plaît babi façon il y a melaki façon vous avez un respect profond et c'est comme si vous avez ma relation na bino moko boye et puis voilà batu musuba lobi yango na répéter na kuta ne dingo deux fois la vie malgré tout ça ma tête toi famille deux na choisi le roi toi olia liboke place à Zarolia na moi sinai na saluer il pas saluer na ipa ya kanyama
mais akyoniste moko asalaka biloko wana to bimisa molimo na kombo na nga na kombo edingo nani ngala otanga Mugisho baya na ye wana aza na kasho na filma image na nango mais na ko publier te alors edingo pe babengaki ye nga pe na yaki ye mo ayebi elo ni ileka na kati. Comment vous interprétez ça tant déjà les musiciens s'il vous plaît déjà les musiciens déjà moi genre mais les musiciens il y a aucune preuve si les musiciens kisi waneza batune balobaka mais mutaza na preuve boazate mais dingwe c'est tout le monde qui sait que dingwe za mutu ya bakisi. Comment vous interprétez ça mutabakisi na yo ensemble c'est de Noé mutamabe non, mais oui, il prie. Assemblée à apostolique, pas dans le biloko na bapotisaka. Il y a assemblée à apostolique. Abali kunat. Ngana za réveil. Dans néo to ça des doctrines différentes. Akena akuna. Andima na yeki aza na yebse o mutakisi andima akisite. So otali vie dingo ya ba asala illusion. Mais vrai que illusion eza bonzambe te. Non, ya bonzambe te. Ngana lobi te kaza mutu nzambe. Na lobi boye. Mutu aye kotala yo. Na obenga nende. Ngaku tutanga zo bela na bien nzambe ko za ta mutu bilo na lobi ya idi azuba problème. Ba ya o pardonner ngate. Na ke dotala ina pe ata mbonga kisi. Après na prier pour naï. Et puis na yebisi ke na o délivrer yo. Andimi. Alomi nanga so ina komi prêt na koya o délivrer ngana arche. Bon, on a délivré, on a changé à libérer. Pour naïbi, c'est qu'on simba pour un prophète naïbi. On se comprend. Bateau est dérangé, non, bateau est dérangé, on va déranger. Tu peux dire qu'il fallait au talanga, bon le papa a kiss. Ndé mo papa mbagoya au talanga, paix à son âme. Ndé mo nani na kofiolo midea au talanga, ndé na talewana boloba ikaka. Mutu mabe boloba kaka, mutamalam boloba kaka. Mukilio yo ezana mutavanda kanyete. Vous et loko yo moni même vidéo nanga sali succès et ça quand ndande yangwana bakanta de leso ko matange ya oloba sute ti 2 semaines siko ba comprendre te que muto yo malgré azoli la kolele sali base ça dit ba so comprendre ndenge te na expliquer ba on a un phénomène et là tout na salaka et pe saraka moto alors bo silikate bo supporter nga pour tous en na débit même à internet toi na débit nan to sale logote bo mona o nuna lukutu bo mona te bo zelaka yaya matange sila bo mona ba film o ba bo mona na Congo na monde te bo zela tous en na débit kolela motezo pesa ba vie na moni muso na 90 000 vies na moni muso ba 100 000 vies muso ba 4 au moins te papa na zo leisa batwala batouana bazubi image nanga wana bazuzi yango batete bon etamboli internet parce que Denis laisse le na internet mutulanga e compagnon de lui mais bino nde bozo salanga bozo pesanga opportunité na s'exprimer balingi ba journaliste pembeni na bango te journaliste pe lisumu eloko nyoso lisumu na eloko ekotombola ekomi lisumu papa yo lisumu ni ya musana na yo zo sala donc batu ba comprendre l'importance ya médiaté ngana ebi force ya média na bonzambe so sakane pese lo mususu. Denis ce n'est pas comme tous les pasteurs na na Bible na ngana TV alléluia oh à la gloire de l'agneau Jésus na attend na sala yango na beta ka direct chaque dimanche et que na pe ba 80 000 vies eza ba 4 batu batala yango mais oh izali Denis c'est analyste na po mususu Denis si bo pesinga ba titre belé ba analyste politique ba analyste musique tout ça eza bo horizon oyo nga na fongoli ba passer mususu ba ko sala ngote nga na ndimi na nga ko sala mokile linga bato normal te prophète mutu ekufa nga mutu ekufa edingo ye mo ayebi abi Denis sa lobi ke ye mutu ekufa na okende pa nete po otanga mbeli akota ki nga na tie mbeli edingo c'est un nganga c'est un catcher c'est un vieux to wuti côté moko ba tomboka ki mabe batomboka ndenge na ye tozoswana bato amayindo mutu basilikaki baaturi nzemene basilikaki bato lokola ba Gauthier Mascotte basilikaki na yebite sozo koba ba quatre loi basilikaki na Londres bato wana nyonso basilikaki même moi c'est nanga ya ndako même ba famille nanga oyo akufi oyo ablame ngabi oyo na ya na yo bokuti côté moko atolingo sala mabe ko humilier te zwa kimia aye na des rôles kotala nga pe ko se réconcilier nanga et c'est la Bible dit chercher la paix avec tout ça laquelle personne est derrière Dieu. Bon to clasher na ye to mécanique ndé mo alobi ana mécanique amoni ki akokinga te
suka ye to ça les réconciliation moto ya yaminga ye ya yaminga parce que à comprendre que ngaina ye ce que avez passé moi pété mais le désert c'est na lalaki mais le col na passé à pété ta yoki bilo na banga ki na moni no boko na tuniye oyebi na tuniye na tuniye oyebi tumba to ye dans la paix abina ye dans la paix aseki ngapi na seki na parce que na kotele na ke changer na zonki omoni ya lobi na nazo bible na ya ozoma tango o monte ke la bible te lo mo za wana te donc na tuniye oye na asa kotele nga de na lupango. Surpris. Surpris. Et puis, il fallait prévenir à Tanga que ne fils que 5 minutes ou 10 minutes. Net yozo senganga moto aya. Ozomona. Que pasteur à quelques mètres à bout de coucou to voir bi moto na zoya a prévenir ngate mais ayi senga ka olukanda kwa pasteur. Bon, biso tout luka ba scoop Frank c'est ma sali boulot na ye. Asali boulot na ye, azu scoop na ye. Bon même langa bola telanga ona nzoto te. Bo kende pa na ye moko. Ya kutana ya ebisi na nakino senga pandeki na ngana tala ye ala matanga. Atanga yiso ba benga ngana ya mba. Anga ya. Donc ça bien. Problème na ngai na batu na ngai. Ennemi na ngai zani. Mwana mobali ya yesika na internet akangi internet et puis mwana mobali oyo ngako na yebi na ngate yoga mtu yebisanga na zolo mabiala ndia yebisinga be après yonga na ko akangi internet donc andiminga premier donc nde na moi mamo yebisanga za série alors mais na komi wana ndeni na komi parce que je vous ouvre na fongoli bino mitema na so apprendre pe na bino comment l'internet fonctionne j'écoute j'assimile et je fais na tiki qui orgueil qui délie nous analysons les choses oyo prophète Denis Lessi, merci beaucoup. Aux Amoutou Abatou, normalement on a toujours couru un peu derrière ta. Aux Amoutou Abatou, tout le monde jusque là visite et dingue. Tu es jusque là est-ce que pour yo matin Abatou tout le monde a rené qui d'accord quoi assister mais Denis Lessi, est-ce que Batou Bazoya, est-ce que vous vous sentez vraiment assisté? Vraiment ni maman livre pour maman livre que na matin a nyonso wa mère nanga. Mais maman livre mère nanga. Naïbi maman livre kenda et pas ya basai Batou Samuel Batou belé siko ngana na problème na maman livre voilà mère na la famille l'espète ozela yi voilà mère na yo parce que tenga na lo babo yo kanga maman livre azoya te poani po akenda ka matanga azape na poto te azawa donc nazo loba batutu ba yo kanga abandi ko senga na senga te wa mama na ngate bon akepa na bino titi akeke et pas na nga moko akoya te bogoyo kasoni ndenge na lobi bogoyo kasoni mera okita bon deuxièmement na pesi mbote na fali assister nga mais aza en poto na ya part dingwe to afali to za la gouverneur de la ville oyo pe aye kotala nga de mobala yaka donc pour la famille na remercier Arthur Zemenaza États-Unis mais moi c'est nazawa il est venu me rendre visite. Prophète Ozana. Et puis, oui, vas-y. Et puis Godin Poy. Et puis conseil spécial Nani Jacques Kangundia. Et puis Papa Peter, où il y a Afrique du Sud, le grand pasteur. Et Nani directeur à protocole, chef de l'État. Et John, n'a pas merci. Donc John Nakero, ouais. Donc c'est un ami à moi, mais vraiment il m'a assisté. Na remercié P. Pasteur Kakeza qui est là tous les jours. Francis Lola, tous les jours il est là. Et puis Sonic Afutabenga Lobby qui est à Oya, Niwana Oya. Dodo Kamba, Koutala na Roger, Ayakota Lebis Dodaïté, mais tout seul na téléphone. Je crois que bon, on va passer peut-être ba Oya Simananga na monité. Bon, côté financier, bon, il y a Batumi Balekaka. Monsieur Zara a soutenu aux condoléances et si la suki kawan. Mais Naza peut-être la programme. Et ya kolela motango yo contribution yango yo. Et ya kopesa contribution yango yo. Biso pe to assista batu bili. Ngaku na matanga na soutenir vie edinga. Parce que za mbonga kisime ya kala. Mais na minute oyo biso to zape na passe. Et dans la arche de Noé, et dans la sur les pas, et la manne cachée. Ma partenaire nyonso il faut bokende bobenga ba numéro na opesa sikoyo na bato bana poto opesa ngona suka oui donc bino nyonso na ba partenaire wana poto o boyoka delese elengi monde entier talat ere yango pe bo soutenir Charles Lessi mémoire ya mutwana ata oboyo opesa ngo ponanga bénéfice que pour ces saint hommes là
on peut les soutenir. Voilà. Oh, il y a la contribution, on a été en pèse numéro, bobengi ba numéro ana et kokoma parce qu'on est dans la transparence. Bakonzi Mboka, cet homme c'est un homme d'État, président de la République. Le président de la République Nazo Lobané na couple présidentiel parce que Charles Lessi c'est un homme d'État. Il a servi dans ce pays, cette nation pendant des années, des années. Et il a été exemplaire dans le spirituel. Ministère de la Culture, la Justice, la présidence doit honorer la mémoire de cet homme-là. Parce qu'il faut tous à la juste. Papa Emba, honorer qui ban. Les musiciens nyoso, yama ban. Les comédiens, ils honorer ban. Mais dans mon côté, les pasteur, c'est comme si Charles Lessi, c'est pas n'importe quel pasteur. Il a mené la solution dans ce pays. Bato bazo ke lenganzambe, amemi ba mayash, amemi bato ananyos, batalinganu, Jean-Louis Jay, bato ba memi réveil na mboko. Charles Lessi les a menés. Le gouvernement congolais, bien que bakutien na noté, le premier ministre Sama, bato lokola banani, ba Moïse Katumbi, ba mina nga nyoso wana, ba moya mokuta be ozo avion, a olongwa samedi, a oya wa samedi. Po ayeka matanga. Paul Mewa, archipel-chef, il y a Kuna ya Katang, à aux avions, j'ai dit, Azo Yao. Donc, on a profité de ce programme. Donc, c'est pour dire que Vincent, Biso toi va s'aimer. Toujours s'aimer, Bintuka, toujours s'aimer Bilog pas Yabatou. Je ne demande pas en retour, mais à cause de cet homme-là, c'est qui croit en moi, qui croit à Mama Rosolus, à Roger Lessi, à la famille Lessi, à la spiritualité. Paix soit-il. Fait parvenir quand même. Donc on enterre cet homme avec honneur, qu'on le plaire avec honneur, qu'on lui donne tout ce qui est nécessaire pour son honneur. Moi je crois que c'est la seule chose où on a eu awa la télévision pour na koloba on a eu que ça l'émission pour rien te na eu présenter mémoire na eu pour batuba yo kapé ba mise en biloko nyonso ya mike lobami il y a tout ninga ngo pour na éclaircir bozu ba réponse est claire ce qui au monument moké pour na mwana mwasi wana parce que tu ne peux pas abîmer la mémoire d'un homme comme Charles Lessi en insultant et en disant n'importe quoi. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Nangai kaka c'est vrai que tous en matanga mais tant parmi les prophéties au Pesaki, to moni déjà mi bali salami parce que dans mon dernière émission on a tourné avec vous au Tangela Bisobaki, il y a deux grands politiciens au bazo kufa kalamingité. Et tout le monde m'a et puis le bagi peine monsieur à Franck Stemay que musicien européen a mené na Rokufa tout le monde peut m'a qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça c'était une leçon à donner à tous ces gens qui me critiquent et qu'on connaît un prophète dans l'accomplissement de ses prophéties donc on a ici la prophétie wana pour aider la signe la nation na le bagi que dans 6 mois événement moi goya mais avant il y a beaucoup monde ba signe ambassadeur a Koufi le monument monte pelaki déjà des politiciens ba kufa wa liboso akufi oyo mutu munene akufi ya mibale pe aoya kufa donc na loba musicien moi munene akufa donc paix à son âme papa Dioski ngaité mais ezaki esakoli eye ko simba yo mais eza message on nzamba opesa na bato ba s'interpeller bazala mayele batia tembe balongola ba tembe bato sanzambe makambo bazoloba na bino bondima yango. Donc moi je crois que je ne peux pas m'apporter la fierté, non. C'est une façon qui montre que l'écran prophétique est à Kosala. Dans ça qui va biloko belé ngana yo na analyse belé tout ça là tout le monde a biloko on est en train de s'accomplir na le bail qui va biloko va partir ko kangama et va tout va changer va que de gauche droite et pas oui na pesa ki yo ngo yango wana et salemi lelo et vient sacré bimi donc nzamba ngo bokoluka esundeni moi je crois que c'est ça yango na ye bato baoka mwa bilenge ya prophétie wana et puis balandaka biso na tapis to balanda biso en direct net lobby dimanche bokoloba de laisser ya kufi ya côté ya na côté parce que la Bible dit laisser les morts enterrer les morts à un moment je dois servir Dieu nako kata nzambe te parce que il y a un temps pour tout donc so bo moninga na live lobby bo sirikate parce que je prêche na 20 semaines mon na salle le côté émission te le côté. Donc même aux émissions neto sala raté mes alliés mis au point auto sala pona boye baba programme biloko belé oyo na longola ba mésentente oyo eza na kati ya bato to lobeno limbisanga tozana matanga mais j'en profite parce que je na lobi lango te actualité ko le kayo zata mulai po tozana biso na matanga mais likamba vaccin lobaki na moni déjà mutu na yo kofilo midage du vaccin et l'équipe partout na ba niveau réseaux sociaux ils ont déjà pas précisé que c'est bon pour tout le monde te biloko nezo boma yo monite vaccin batini biso bamboka mso baboya
gouvernement ye mo accessoire accessoire te ba otika ba accessoire ngo papa nga na prophète na lobai ba meka bango moko ceux qui ministre azui moi sine azui bana bazui ba meki ba ministre nyonso premier ministre azui ye moko papa oyo nani Muzembe comment nani Muyembe azui na miso na biso na molangi wana na se moi sine azui bana ne bazui bato misala ne bazui bato hôpital la bazui muta kufite total 9 jours 10 jours muta tutu kité muta kwete muta kufite to Hollanda to pe publicité à makasi mais au monique kana lobby c'est que ba meka déjà quelques personnes et simbité yango zo mona bo kofi aza mutu mususu kofi aza wana ko tsa biloko mususu abo yakufa na ete ane dessin animé yo moni génération na yenyo so ikufa mais il y a zara bomoy donc azara na succès azara be na succès moi na wana ebisika utate soki waka utate 14 concerts kalamido beta libanda lokola mwana muke akomolata ba pantalon mikuse kofi mutute na moniteur abenga kiwe quand même abenga non na bosani a souhaité nga me condoléances OK mbonga otinda bato belé bato mi balé ba kufi na mbonga otinda otinda abtindinga na me condoléances na nani na 007 mais na ebike moi wata pa be abenga kiwe ouais a souhaité nga on a ngi a contredisait qui fi wana nga memo na pole mais non wata c'était pour la première fois nga na aimé eloko na Facebook mwana wana non wata mwana wana ke musika tande quelle sagesse quelle maturité ko pesa disque muka koswa quelle maturité azala lokola bano bisimbi oyo bazoko finga batata na bango te na ba journaliste et ba journaliste nous suivent ba kufa pe ba longola bango na mokili parce que bazo tout ça déontologie te omonite wata akiti tata na ye apese disque oya seto rolo bate poto monite mais na ebi wata ke wana ke pamba te c'est peu les gars c'est soana mais c'est oh bazo benga abo ya biwa premier de lisi mwana mwasi nga na tongo na bandaki ye na biyo ngo kabolanga na nani abaneno pa na abandi pa na nga na bengi ye na biyo moni yo oya ke mission awa nzoka ndo zo luko créer conflit entre ngai na ba partenaire na nga non wata ko simba te wana partenaire wana mutali sekite fali ko simba te voilà kosimba kofite oui raté wera pe kosimba te wera kosimba te kalami te ba mona voilà merci beaucoup prophète mais il n'a si bien bomi aigle mona yi e ba boma aigle na lance-pierre te lance-pierre e boma aigle te aigle za likolo amona ka dia territoire so atali na se azomona ayebi ke nemi aza nemi apura nanga na okendo zo yiwana avanda ka sika ba avion ba komate donc plonger na yi pourquoi nzambe akombo aigle a se dépouillaka na manzaka na biloko tout na période donc aza na mission so ka zo mona souté a osala arrangement a osala ye moko mission ne mona bien et là on nga na zo sepela et ali que fali azo mema bateau modèle. Ça dit bateau à Hollande. Ça dit tout le monde fait le disque en fonction de ça. Tout le monde a donc des concerts en fonction de ça. C'est ça un leader en fait. C'est ça un leader. Jamais na vie nanga mutako bomalance. Mutakufa na kata lance Pierre Zali Goliath. Goliath c'est un assassin. Goliath aza net genre ya ba démon. Mais aigle a kufa quand même pas na munduki. A kufa kati parce que ogozoyiti parce que y a zo mona quand deux autres munduka a mono. Bon, c'est que l'aspect est sous un niveau morobo. Mais ce que est qui n'est pas donc, il y a erreur absolue. Et la koufati. Voilà, merci beaucoup, prophète. Donc, pas de commentaires. Le kuta. Ata neni, tout n'a pas pasteur, n'a pas tout bayebi, nyamana aigle. Arataka prate. Ana miso moko. Il y a des caméras et mon a déjà tant assez à main à mon ambisi à que vous voyez à Kenaï aratakate donc les ana moi l'espère mouké et bon maman bandeko bazala ma nanani na banzete banani mais sur les lapsos oh va déranger roi aigle la déranger aigle la wuta likola ya zu pour aki et si programme ya obsèque to si c'est la biso et programme ça bon programme officiel à day yango na bandeko tout bazolanda du lundi 8 mars au mercredi 17 mars le day est organisé au domicile familial sur avenue Mobutu 36 quartier Motel Fikine commune de Limité référence 16e rue Limité
na bandeli na lingala na le 8 ti le 17 matanga tozolela epai famille ezali biso so bato oya wana tongo ti ba olala na avenue Mobutu numéro 36 quartier Motel Fikine na commune ya Limete pemeni ya secrétaire général ya IDPS voisin na biso atinda pe message akoya na président AI tozela yo jeudi 18 mars 2021 rapatriement des corps de la France poison na poto akufe na poto na Paris vers République démocratique du Congo na aéroport Andjili to sengi na bana na ye batu na ye famille na ye ba adepte na ye bato balingi bamona baya oyamba ye na 18h fil avant Air France kita na 19h to kozala na poto zwebembe pe toke kotika ngo na cinquantenaire le 18 mars. Okay. Vendredi le 19 mars 2021 veillée mortuaire na espace KG 16e rue Limité na commune Limité na 16e rue wana soko comment industriel. OK. Na ngambo industriel. Donc tozala wana na salle KG le wana vendredi le 19 mars 2021 veillée dans espace KG tozui espace wana nyoso na VIP pour na bakonzi na espace nyoso balela bato wana biso tozui en charge pour na honorer le patriarche Charles Lessé. Samedi 20 2021 sortie du corps de la morgue de cinquantenaire à 9h to ya la morgue wana na 9h to salima rekema muke après to kenaye sortie du corps enterrement eza samedi 2021 na nécropole na commune Ansele. Donc sortie eza 9h to kena salle 4G pendant quelques heures pour na bateau yo balingi ba honorer depuis donc boké wana toza biso nyonso wana après toke kunda après to ko panza matanga wana kana kazi wana to sololi to meli moi sucré to panzani. Alors bain de consolation ezaka na espace kaje wana na limité na sima. Voici le numéro où ils ont permettre contact on contribuer vous avez besoin d'informations vous avez 082 5 777 111 na bandeli 082 5 777 111. Deuxième numéro plus 243 49 024 93 plus 243 49 024 93 na osenga pe na ndeko nanga oyo soit ko pe ko tiela nga ba numéro wana obligé c'est d'ailleurs le numéro sera affiché Europe tout ça contact ka moko plus 33 65 18 40 235 plus 33 65 18 40 235 wana leki na biso propre au hasard au to beta lisolo à pasteur Jean-Marie Lessi notre premier pasteur et ba numéro mususu to afficher ngo na écran pour to sengi vraiment na ndeko na biso akoka ko sunga biso nazongeli lisusu mère Olive OK là partout partout et pas passer OK déjà pas musicien OK mais biso da ba soda to bundeli opé to bundeli papa to bundeli bituma na mboko je mérite la famille les mérite au visiter bisopé pour ils ala équitable ils ala juste parce que bato yo kenda wana ko to ba bundeli hôtel mais biso to bunda les ça vrai combattant ya jikaka donc mutako boya ngo na mboko te poti mokoloji kaka okufanga na ondimae et je le dis tout pe na pesa kombo wana mais maman bato bazo tuna memera za wapi soko za ina poto d'accord mais awa yo za donc famille lesi baza pe bato na bino ota la biso pe et osala biso malamu Angel kanam makam na olobo na kosité donc et a famille biso de lesi ye moko ndaza bo vrai combattant ya jikaka jusqu'à la mort et puis na signa yango mutu pe a contredire ngate bien signé Jikaka. Donc, ils ont représenté Jikaka, ils ont représenté Mambébili. Donc, et ça l'a bien au long de la Voilà. Merci beaucoup, prophète Denis Lessi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission où nous avons voulu avoir le programme et la biographie
et la cause. Il y a Liwa, il y a pasteur Charles Lessi, un grand homme de Dieu. De génération en génération, on parlera toujours de lui. Prophète Olingo Baxedo. Qui parmi Bandeko va soutenir Bisso. Tozana Nekonanga Belezi. Oui, bien. Très bien. Et Olivier. Olivier, merci beaucoup. Merci vraiment. Nabato Bayuki Komote Kerok. Ezala Mutunabiso. En fait, il faut pas comprendre Nazawa naye ko sala l'émission parce que Zayo. Très bien. Parce que contribution yo pesinga ezali pas ça yaka batu ba yo kata programme batu ba mona. Donc c'est la seule émission famille Sendimi pour te s'exprimer na comment la famille paranga. Alors naye ko pesa bino programme wana boye ba kebeme ya jeudi. To kende bisunyon so ko zoye na aéroport na 18h to yeli to kotse na morgue ya cinquantenaire to ngato vanda na centenaire mais balo ya sikebimi donc to za obligé to kende na 16e rue to kanga ba espace wana nyonso pour permettre bino boya ko se recueillir devant mutu na bino bolingaka mutu bolinga mutu a pesa lokumu ya ministère soka za catholique a commis Saint-Charles mais aza mutu abanga nzambe aza mutu asa fierté na biso bolanda ba bandi wana bazoloba loba na TV wana te bokipe bango te bino bokumisa boya ko honorer mémoire ya Charles Lessi de près ou de loin à salo bolam ba numéro wana ezali tinda contribution na yo vraiment Olivier merci na bino nyonso soko yoki comme na quête oui na jeune fille wana ya loi quête maman présidente quête de loi merci aussi pour ton soutien Zamba Pambola. Merci prophète. Merci, chers amis téléspectateurs. Je pense que le numéro est affiché au bas de l'écran. Bible ici, ce que tout le monde a plutôt c'est